Mbote bandeko balandi ezali susu ngai ndeko na bino ya be na masolo ya nzoka nde masolo oyo ezoya pour que biso nyonso ensemble to balolaka babongo na biso lelo tokolobela sujet moko toyokaka ngo mingi lelo tokolobela réincarnation mais avant tolobela réincarnation na résurrection toko répondre moke na ba question oyo bandeko bazotuna bandeko ebele bazotuna pona nini moto yango amizipaka na esi na expliquer yango bambala ebele naloba pe lisusu na ngonga moke pona biso eza kitoko te koya koteya na bomoto na biso ntina na biso ezali toloba nde makambo oyo ebatami bana bato bapona oyo ya komona mayele azwi toza mpenza te po toya komibimisa soki tobima soki bandenge nini po epai na biso balobaka honneur eza buzoba biso tolingaka mpenza honneur te et puis ndenge nalataka mwindu boye elasaka force elasaka ebandeli elasaka tout mpe nalobaka lisusu ke eza ngai te nde nakoki na nyonso soki na mibomba eza te mpo naza moyibi mpo naza escroc te eza na ntina moko songolo ça fait partie ya baloi mystique lelo nalobi nalobela réincarnation na résurrection kasi abana banda nakobeta mwa masolo moko oyo tobungisa lisolo oyo naobeta tobungisa lisolo ya sambole lisolo ya sambole tobungisa yango na bokoko tozoloba boye sambole ebunga sambole esambwa sambole esila bongo ya bato pe ekangami bamasese to basambole eza biloko na biso baindo yango ebandaki kosunga biso kobalola bongo kotourne bongo po okomona moto ya mayele alobi liloba moko po okomprendre yango esengi bongo na yo etourne ebaluka mbala ebele ntango toki bala mike ebandaka na botongo oyo asambole ezoba aina sanza lelo osambole ezalaka lisusu te babongo ya bato mpe ekangama sambole esila yango awa na kati ya nzoka nde moke tokozongisaka basambole elingi koloba nini tokolobaka masese oyo ekopermettre yo mwana motu obalola bongo na yo na ndaku mpe opesa biso réponse nazala mwa série ya bamasese ya sagesse africaine ya sagesse na biso oyo naza koloba awa ndenge na koloba yango moto na ndaku aluka ba réponse na yango soki elakisi nini nalobi biloko oyo basambole bamasese eza biloko oyo efacilitaka mutu kobaluka po omoni moto moko mayele na mboka na biso Félix Wazeko alobi mbeli soki bazosebisa yango te ebongonaka lutu na baklasse balobi totanga bacours moko na bosana mpe yango bakoloba idée de l'auteur donc il faut koyeba auteur azoloba boye idée na ye ndenge alobi boye idée na ye ezalaka nini po likambo nyonso ya mokili ezalaka na fond mpe na forme nango soki omoni forme ya likambo nyonso ndenge oyokeli yango eza forme il faut koluka mena fond ya likambo wana yango bakoko na biso bazalaki mayele tellement bazalaki kokolisa biso batata na biso na basambole bagrand maître mpe mingi baya na mokili oyo baloba mpe kaka na masese esengeli na bongo ya mutu etourné par rapport ya nature nalobaka likambo oyo mbala ebele eloko nyonso oyo koyoka na mokili comparé yango par rapport ya nature alors soki okomi na capacité ya kofaire tourner bongo na mbala ebele mayele ekokoma yo ebele moto akokosa yo na se na ntango akozala te mpe lisusu okobanda kocomprendre makambo différemment na baninga mokolo moko eleki nalobaki ke na bayekoli nyonso ya yesu moyekoli ya yesu nini oyo asala malamu koleka bayekoli nyonso bato ebele barepondaka ezalaka Pierre bamisusu ezalaka soki Jean bamisusu soki nani mais pai na biso na nzoka nde toyebi ete moyekoli ya yesu oyo asala mosala ya malamu mpo yesu akoma ntina bangomba esika bakenda kobete basete wana ezalaki Jida
Donc il fallait Jida Azala pour attrahir Messie par rapport à la prophétie. Et bon qui na motomoko attrahir Messie. Donc motongo ezaki na ni Jida. Donc li ko ba boye. Musala o Jida salaki ezande musala o esengela ki ba yekoli ya Yesu basala. Yango na biso ba boye so moto ayini ngai to pe afini ngai. Namona katina na ina ete namona katina na tombokela ete po na vie okokutana na batu bakolinga yo na batu bakoyina yo. C'est ça la vie. Donc tant muto ino makasi sepela makasi po tango ozasuna mokili ote bakotuna na sola mokili okobeta kendo na mokili la lekaki boy na mona ki boy ya monde esaka expérience ya vie. Donc ça on comprend que ah ndeko tozaki na bien alinga lisusu te konyoka matin tana ye koki et puis akomi ennemi na yo eza nango grave te ndenge moko pe lisusu tozoloba boye totala ba film ya bakanza toyoka ba histoire ya bakanza ngai personnellement ba obeta bakanza fimbo ngai pe na olela souci nzoka ndeta mo maile koli na ko comprendre que na bakanza na longange mutu ya malamu na film wana ezalaka nde longange pona nini tangu na baloli bongo na ngana comprendre que longange azopekisa bakanza kokota na bagambi oyo te makambo eza bagambi eza makambo lokuta ndeko tala yoka lisola bakanza bien o comprendre makambo na oloba longange tellement biki makambo eza bagambi aboyi nde bakanza mikotisa na yango pona longange esengelaki na bakanza asa bokoko oyo papa na ye kolakisa ye mais bakanza azali kolinga na baye babiloko wana baplastique na kingo epi ya bato mwa maloba pete neti ka banzambe yango moni longange atubaka ye fimbu waya kutoya kobeta te mais awa nde kotuba fimbu na nini olani par là soki ozobala bongono makasi wana comprendre makambo ebele na bandi na masese oyo naza koloba bandeko ozwi réponse nango ocomprendre sens nango benga biso na banimero eza wana balobaka nini répondre expliquer na banimero sala ta batexto na WhatsApp okomona ke bongo na yo ekotourne makasi na bandi ya liboso na nyalo baboye mabe ya mabe na litoi te na lisu kaka na lobi mabe ya mabe na litoi te na lisu kaka na yeko ba isusu boye na mama ya soso na mama ya libata nani mama ya malamu na mama ya soso na mama ya libata nani mama ya malamu na lobi lisusu toyoka biso so masolo ya satonge mythe na biso mo ezaki kala histoire moko ya kala biso satonge il paraît azaka ngambo moko lisu moko litoi moko lokolo moko loboko moko sikoyo tolobi boye satonge ndambu te lokola lisu amonaka kaka eloko moko nde amonaka satonge ndambu parti mosusu ya satonge emonanaka te me ezalaka nango nalobi boye nzete ya nzela nzoto nyonso pota mbuma mpe ezotela te kasi nzete ya zamba nzoto propre mbuma eteli mpe ekomi kokoya mpe kobunga na matiti makambo oyo nazoloba ndeko balola bongo na yo mbala ebele balola bongo na yo okomprendre soki tolingi toloba nini nabakisi lisusu boye suka ya nzoka nyonso ya mokili nzoka nde ebandeli mpe ya mayele nyonso ya mokili nzoka nde mayele alobaki Félix Wazeko alobaki olingi mabina na yo eta na tongo sa ndima charge ya koni oyo tanto sa dissertation ba eza ba sujet à disserter à discuter ba biloko mo bazo sa biso likolo ndemo en tout cas ça dit comment ça ka batumbala moko bomi mabiso ba biloko moko boye thèse antithèse
car pour te comprendre pe nzokande magie nyonso ya mokili spiritualité nyonso ya mokili etambolaka na ba devinette totalaka na mindele te omona bato mwa mikuse bapere mwa mikuse bandefu ebele boye bato bakeluka potion magique epa na ye mais ye aza kopesa ba devinette. Donc avant pesa potion magique il faut tourner cerveau na yo tout le monde a rango médecine penza bayebisaka biso te nalobi lisusu boye motoliso moko nzokande motoliso mibale balola bongo oyeba soki mayele ya niau moto ya mpuku abukutaka ye moko kasi mbuma ya nguba batetela ye sambole sila bongo ekangami lelo nalobi kaka mwa masese wana oyo esengi mutu atourne bongo na ye mbala ebele esengi vraiment na mutu atourne bongo na ye mbala ebele ndenge toza bato mundu soki kaka tokomi kotourne babongo na biso bokomprendre esika toza bato balobaka ke biso toza bapauvre biso toza na eloko te toyebaka kosala eloko te normalement bakosaka biso na étape oyo bon nalobela wana Congo nalobela Congo ya oyo Congo ya ngambu bakongo tu ya pembeni nalobela Congo nabenga ngata nde bino obeyaka ngo Congo na étape oyo tozali tokoki déjà kosala nyonso toza nde komiyeba te nakoexplike moke ngonga oyo toza na Congo tokoki déjà komisalela nyonso mais tozoyeba te tozokanisaki ifo kaka bato mo basalela biso natunaka likambo oyo okomona motuka moko esali accident efinani mpenza ndeko na ngai moko ya congolais azwi marteau na libende moko babengaka soki nini abeti mutuka ezongi. Est-ce que mutu abeti mutuka zongisi mutuka akoki kozwa tol pe mususu te abeta kana même forme wana na bandeli boye batoli o basalaka mutuka ekofina na toli abeti ezongi. Est-ce que akoki kozwa pe tol te abeta yango pe forme wana soki moto wana baloli bongo na ye azwi tol mususu dans le néant asali yango forme wana forme ya mutuka oyo basalaka ba pièce de rechange na batour wana basali pe botali qualité ya libende ezaka na chasse ya mutuka esalama pe ekosama nango pe awa ezala yango facile pourquoi tozomiyeba te epuis tozomiyeba te mpona nini mpo tosanganaka te. Donc eloko mpena batia biso tokabwana bayebaka ke mokolo kaka bato bakosangana ke bazondimana oyo ayebi oyo tosangana. Tango balobaka Congo eza na forme non Afrique eza na forme ya revolver et puis Congo ezali gâchette ezalaka mpona bavaleur spirituelle na biso omoi te bacongolais baza peuple oyo bayinama monde entier mboka nyonso so bacongolais bakie babetaka bango kaka babomaka bango elakisaka nini bozonga na mboka na bino mokili momba ezelaka nde bacongolais yango mais congolais yango on dirait mwa mayele eza pe na biso mingi te tomi kotisa na escroquerie tomi kotisa biso tout talaka identité na biso bacongolais na bamboka libanda bamiyibi baescro bamoin sérieux biso bacongolais bamoin sérieux bato barespectaka jamais maloba na bango biso toya ndenge wana midi na oloba mosusu lobi na ntongo lika mosusu nzoka nde mokili mobimba ezozela biso nzoka nde mokili mobimba ezozela biso na yango wana biso na racine principale des humains tolingi tosala boye kaka esika oyo tobungela ndenge tobungela tozongela mpe nzela wana elobaka nango grand maître moko ya mboka na biso papa Nkusu alobaka zonga esika obungelaki. Alors tozonga ndenge nini mpe tobunga ndenge nini biso bakanga biso banda bomwana bakomi kolakisa ye na makambo moko na bomwana ozokola nango okomi kopense sur kaka yango totala bafilme ya Yesu totala bafilme moko boye ekangaka babongo ya bato
donc moninga mondele asali eloko moko boya tindeli biso le coutin asali yango film to ndimela ngu kaka yango biso pe to moni boy c'est le moment biso pe to kamata ba film ba histoire na biso ya solo to banda pe ndenge bango babandaka na ba campagne na ko projetaka ba film wana po ezongisa pe congolais na bomoto comprendre que Bible eyaka boye na mboka na biso eyaka na fimbu bazala ko beta ba koko na biso mbele yaki boye biloko ya tout côté yango to banda ko lagisaka yango bato alors tout ça vraiment na besoin ya ba moyens ebele. Je crois cette fois-ci na ko senga ndenge bo ba na senga raté na ko senga soki na zo senga eza pona ka ngai te eza pona moto nyonso ko se sentir concerné. Hein, atia oba français oba atia mettre dans la pâte. Il est grand temps yangoyo. Tomi sauver peut-être sauver banana biso. Le couteau est comme biso makasi to perdre bo moto na ba niveau nyoso. Na oti ko ka déclaration moko boye soki ya secrétaire moko ya ambassadeur ya Rwanda. Na part na ngai na pesi e torte. Ti a ofinga biso nyoso ba non, biso humanitaire. A finga ba politicien congolais ba mouton. C'est fini bongo bon. Na pesi est torté. Et puis le mieux politicien congolais ba excellent kaka na idiotie. Na makama buzoba bon na pesi ta ngai pe torté. Est-ce que toko finga maboeti wapi nous congolais? Toko finga maboeti wapi? Comment va toko za principe sans bon moto? Tozo tambola ka na buzoba. Mbala moko ba voisin bana ba raison. Mbala moko bato musu ba raison ko finga ka biso. Alors il est grand temps bande ko ngai to la musa bongo bakangela biso na bongo to tourner pe bongo na biso to zonga na nzela na pesa 9 signes ya batu oyo bakambu oyo na zolo ba italio yo oyo tala ngai ba signe oyo na pesa 9 ce qui se retrouver parmi ba 9 signes on se retrouver na 5 signes na kati awa yeba ete bitumba oyo ya kolamusa babongo ya bato etali yo pona oti koloba ezosenga biso misolo ebele ezosenga vraiment misolo ebele oyo kouta epai na yo epai ya ndeko wana epai ya moto nyonso ezosenga misolo mayele na makasi donc ezosenga mayele misolo na makasi eza pe musala o moto moko nde akosala yango te ekosenga na bato ebele bafanda lisanga tozwa makanisi ya kosala makambo tozoloba awa sini ya liboso soki deja olala la pongi oza kolota mokonzi ya mboka na bandi na mokonzi ya mboka Mobutu mpona nini mpo bato babotamaki bazalaki na ntango ya Kasavubu na ngongo balembi baza makasi te mais bato oyo bazalaki na ntango ya Mobutu ti lelo makasi ezali donc soki olota ndoto ozosolola président moko ya mboka ezala Mobutu ezala Kabila Désiré ezala Kabila Kabange ezala Félix soki osolota ye na ndoto bozosolola azopesa numéro na ye boza na ye ba moko bofandi bozolia na ye yeba ete makambo ya nzoka nde etali yo ya mibale sini ya mibale soki makambo etali yo soki déjà toi d'araignée ekanga yo na espace oyo araignée ako okatisa te soki déjà ba toi d'araignée ekanga yo na elongi na espace oyo araignée akoki azala te lokwa na boulevard lokwa na terrain moko espace ya monene mais toi d'araignée ekanga yo na elongi makambo ya nzoka nde etali yo soki pe lisusu opamukaka obi kopamuka bato batanga mingi nde boye compliqué bino boye kopamuka eza ofandi boye neti osali gri oyi lokwa batie eloko moko boye osala kopamuka bo congolais bokopamuka soki na explike kaka do soki opamukaka pamukaka makambo nzoka nde etali yo soki omonaka baimage na nature ofandi yare moko boye ozomona ngomba ekomi na forme ya mutu ozomona nzete ezwi forme moko boye
et c'est nga contempler en trop ce que mon ba image wana yeba été makambo nzoka nde etali yo soki déjà au mona likambo moko bozana bato ebele bato nyonso bamoni yango te kaka yo moko ta mosu po ebisi bato bandimi yo te soki ese ekomela yo makambo etali yo soki déjà babenga yo esika oza yo moko moto aza te moyoki mongongo ebengi kombo na yo na bibia soki déjà babenga yo esika oza yo moko ou soit esika bayebi yo te omoni mongongo moko ebengi kombo na yo otali na nsima otali boso moto aza te yebe eza yo soki mpe olingaka jamais komona moninga moko amona pasi soki vraiment olingaka komona moto asouffrir te makambo etali yo 8e soki déjà olamu kambala moko na vie na yo olamuki na tongo pe ozomona lokola osi okomaki tongo yango be ozomona lokola filme moko boye osi ozalaki makambo pe etali yo ya suka mpona koyeba niveau na yo soki makambo tozoloba wa tokokosa to tokoloba solo soki olingi ba état d'esprit na yo na makambo ya nzoka nde eza boni nzoka nde ezali église ya mutu te nzoka nde ezali mouvement spirituel oyo ya bato nyonso ezali ya nyama moko akokana na banyama ebele komona ye ngembo nzoka nde eza ngembo nzoka nde eza ya mwana ngembo nzoka nde eza ya moto nyonso to makambo tozoloba wa ekomelaka tara mosusu bato ebele 9e point nalobi eza nini 9e signe kamata bougie yo moko pelisa yango place ya yo moko banda kotala bougie soki ozo fixe yango regard asalaka 4 mouvements na bandeli boye bougie oyo batekaka kaka na baboutique ya basoko ba 200 francs boye soki ozo fixe regard akosala 4 mouvements zala yo moko mpo ozala corrompu te moralement mpo oza ye moko ozomona mpe bamouvement ya bougie tanga bamouvement akosala 4 mouvements alors soki bougie esali mouvement te bando opelisaki ye mpe ozotala ye aningani te na mouvement mosusu wana bon, nakobombela yo sekele te wana oza mutu nyama mais soki otali bougie esali mouvement moko yeba oza débutant na makambo ya molimo oza ceinture blanche na makambo ya molimo soki bougie esali 2 mouvements oza moyen soki bougie esali 3 mouvements oza maître soki bougie esali 4 mouvements ozali grand maître makambo nazoloba eza makanisi na ngai te sala yango okomiyeba soki ozali nani alors souci na biso ezali baoyo baza na mwa boyebi baoyo baza na mwa bato tosangana tolamusa baninga epuis toprépare génération ekoya mpo mboka na biso tokotikala boye te tokotikala bazoba ya boye te tokotikala bamuto boye te eza na phrase moko bato ya lopoto balobaka balobi soki moto aza te technologie mpe ekozala te mpo moto ye nde base ya technologie alors moto yango eza mosundi biso toka bato te na mitunaka biso toka biso bato te biso toka bato te bakosi yo bapesi yo eloko lie okumisi motu to c'est quoi ça donc biso mpena ko toza bameme toza babrebi toza mpena bampate ya solo bato oyo babimisi na ntongo ke olie matiti bamelisi mai ozongi na pokwa nzoka nde toza bato soki toza bato bakolesa biso lokola balesaka bameme te ndeko na nga osokanga ozali mpate te ozali meme te ozali brebi te ozali moto jamais bakokolimite bapense na yo kaka kolia na kolala nzoka nde moto ya moto esengeli eba makambo oyo mbala mosusu ntango tolobaka yango esalaka mpe mwa pasi
bongo siko to sa ndenge ni mais yango souci eza que toza na mwa besoin ya misolo mingi boko benga na numéro wana toza vraiment na besoin ya misolo mingi na kotia montant te po eza na bato ebele mpe baza na mbongo mingi koleka akopesa ta ba 6 millions ndenge akolinga eza mpe na bato mosusu baya nango mpe moke ya koleka akopeya mpe 1000 francs ndenge akolinga sauf que toza na posa tolekisaka baimage tolekisaka bafilme tobetela bato bahistoire na biso ndenge tobandaki toza wapi touti wapi tozokende wapi alors makambo wana ekozongisa mwa bato bongo en plus de ça ekoya na patriotisme ekoya na bolingo ya mboka talaka ya peuple moko boye biso nyonso na meliji na bwaki na balabala biso tosubaka partout donc tozanga bomoto biso tozanga bomoto par rapport à makambo bamemela biso yo tala kaka tondimela rambo tondimela rambo ke rambo akobunda ye moko na bato toya okufa te tondimaka biloko ya ndenge wana tondimela brisili sali akobeta bato to ye moko et puis tondimela susu film ya Yesu ndenge mpe tozonga nsima ndeko na ngai tozonga mpe nsima tozobota bana tokozwaka bakoko ndenge biso tobungi ndenge biso tobebisami ndenge mboka na biso etambola na buzoba oyo tolinga te baoyo bakoya bango mpe bakontinue kaka na buzoba oyo tondima nano biso tozali génération oyo epola topola na mutu koma tokozala pauvre na mboka oyo ndunde mibotelaka tozala pauvre wapi botuna bato baza na mbongo baliaka mpe kaka pondu baliaka mpe kaka nguba baliaka mpe kaka bitabe oyo kaka toliaka différence ya bato mbongo na biso babola eza place nini moto mbongo soki oyiposa bitabe akosomba ya 500 francs te akosomba ya 10 dollars akosomba na nguba ya 5 dollars akolia mpe kaka bitabe na nguba biso mpe babola soki posa nguba nakosomba bitabe ya 500 na nguba ya 200 tokolia kaka ndenge moko donc soki okomi na mbongo okomi kosomba biloko nyonso cher soki ozangi mbongo lokola biso okomi mpe kolia biloko ya moins cher kokanisa te moto aza na mbongo ebele sadi ye nde aza bien koleka yo non bandeko tosalisa bongo na biso tosalisa vraiment bongo na biso totika te bongo ezonga biso nsima tozali bato toza bameme te toza na droit ya kopense ya kopousa makanisi plus loin ntango tokopousa makanisi plus loin tokokanga balokuta ebele ndenge nini moko na biso moto akomi kaka kapita ya classe akomi biso nyonso bava bandeko na ye ezalaka mpenza nini ndenge nini moko na biso tokoki kotanga classe toyeba makambo oyo baoyebisa biso kuna tokoki koyela kobima le premier sans pour autant to comprendre mboka oyo moto azalaka na mposa acomprendre te moto azalaka na mposa azala eza na biloko mibale eza na pouvoir de l'amour et puis eza na amour l'amour du pouvoir eza biloko mibale ekeseni le pouvoir de l'amour c'est autre chose et l'amour du pouvoir aussi c'est autre chose bandeko na ngai tokozala wapi akwa bona mboka na biso tozala bato moko tozala bato moko prêtre il paraît prêtre bato asimbaka soki mbongo so bayakala mbongo soki mpe ya solo na yebaka te esengo nini esalaka bino ntango bomonaka ebele ya bato babenaka vie ya kitoko te soki bato bamine vie ya kitoko te eza mpo motu eza ya kokangama na mboka oyo ndunda ebotaka yango moko mboka oyo ndunda ebotaka yango moko tokozala babola ndenge nini eza pasi nzoka nde mboka na biso eza mboka oyo bato ya milimo batonda bato mayele oyo kaka mayele eza mayele ya molimo na mboka na biso bato balotaka bilota tanga na bible banda ebanda etisu yango bandoto mwana mwasi moko aloti ndoto balobi mwana mibale okoma mokonzi mwana mwasi akanga ndoto po mindele balotaka pa pamba lokola biso te mwana mwasi wana akangi ndoto ye kosalaki aye kobala mobali
baboti mwana liboso baboti mwana mibale mobali misu na ye ekufi abingi mwana liboso apambola ye eza na bible masolo na obeta o mwasi lokola azalaka na ndoto alotaki mwana na mibale nde akoma mokonzi mwasi asali ndenge nini c'est là gambi ya bible abomita babo yala peka bagambi po tabango ya mobesu bacha bo itali peka ngate na beta kama sadi akati tabango mobesu alati si mona bo lisolo mpela tika ngoko po yemo ya sanstin taba bomika lelo table ko ndima bande kulangai bon par là na ngalo bake ndoto ya moto biso tolotaka ndoto pamba pamba biso nde yango bakangela biso bongo bakanga biso donc tokoma tozalaka batu te bondi bilanga toza batu te tozalaka na biso batu te mpona ondimaka tozalaka batu te okomona libulu ezosalama na balabala na biso babola na bato ya mbongo na bakonzi na biso bato ya pamba tozoleka kaka nzela wana tozozela libulu eya monene ebukana bato ya ndenge nini oyo bato ya ndenge nini oyo toza mboka oyo tofingaka bakonzi na biso na niveau zero donc mboka oyo so olingi oyebana mpona kofingaka bakonzi nzoka nde epesaka mpe libabe mokonzi aza mokonzi na yo na asala malamu na asala mabe aza mokonzi na yo lobela ye mabe kofinga ye te ozwi libabe na bino mpe bakonzi ntango mosusu tokonda na bino ke boyokelaka bato te non bozalaka na bakonseye kaka ya mabe mais ndenge nayebeli makambo etambolaka biso bakongole toyokaka te kongole so akomi mokonzi akoyoka su mutu te komi bakalkile na ye eza pasi bandeko tikela lobela ta réincarnation poso nakoti makambo mboka o te yabeke boye tomona mpe tomona nabaki lelo nalobela réincarnation réincarnation eza nini réincarnation ezali kozonga lisusu na bomoto réincarnation elakisi kozonga lisusu na bomoto réincarnation eza différent na résurrection na oloba malembe bandekulanga po bato bakofinganga bato mosusu bakofinganga bato mosusu bakoloba te makambo ozoloba seke oyebi yango nga na nayeba te ndenge nini réincarnation ezali kozonga lisusu na bomoto même esprit na yo ezongi na nzoto mosusu yango babengi réincarnation na bandi boye même esprit na yo elati nzoto mosusu babengi yango réincarnation yango amaka ndenge nini esalamaka soki nzoto ozalaki na liboso ekufi nde esprit na yo eke kobotama lisusu elati nzoto mosusu yango na réincarnation nakopesa baexemple yango ebele mpo bocomprendre kino moto asa azonga même esprit mais na corps mosusu yango komona surtout na biso biloko ba réincarnation esalamaka mingi mpo na biso bayibe toza riche na biloko wana yo komona mutu moko abotami parfois atanga te abandi kotonga mbala moko parfois atanga pe te mutu moko abotami na tongo kutu atoza nango nde ebele mutu mosusu abotami mbala moko réparateur ya monene mutu mosusu abotami mason ya monene mbala moko sikoyo mondele azalaka ndenge nini ntango moto abotami mondele akomi kolandela ye soki deja aya mpe mbala na ya liboso ya koya mpona encadrement na sere mobutu tootanga na baécole primaire tosaka baexamen moko bazalaka kobenga yango soki na kobosana te examen d'orientation donc oriente mutu na eloko kosala réincarnation na lobi ezali même esprit mais na nzoto mosusu epuis mutu azongaka combien de fois na mokili moto na mokili azongaka 4 fois par 2
moto na mokili azongaka ndenge nini lokola nzoto ya mutu ezalaka composé na 4 éléments naturels esengaka na mutu mpe azonga 4 fois ah makambo ya balobaka moto azongaka 4 fois par 2 comment nzoto ya moto eza composé na 4 éléments naturels mai moto mabele mpe mopepe nde soki esangani esali nzoto moko nzokande na se ya mokili soki oza kovivre tozalaka na loi ya polarité biloko toyaka mibale yango mpe moto azongaka 4 fois par 2 na 4 fois wana akozala mbala mibale mobali mbala mibale mwasi bandeko langa bondimelanga awa nakomi sikoyo makambo ya seo donc moto azongaka mbala mibale mobali mbala mibale mwasi bandeko bakotunanga makambo ndoki alobaka azwaka wapi les 4 éléments de la nature batambolaka 2 bazalaka na se 2 bazalaka likolo alors na likolo ngo bazalaka mwasi mobali na se mpe bazalaka mwasi mobali mai na mabele mai mobali mabele mwasi bazalaka na se moto na mopepe bazalaka likolo moto mobali mopepe mwasi na yango ntango moto alotaka nzoto azongaka 4 fois 4 fois par 2 donc akozonga 2 fois mwasi 2 fois mobali moto soko ele mokili yango tomonaka mitalaka esika oza ndeko nanga sur les 4 éléments de la nature oza na moko mibale to misatu oyo ose familiariza na bango parfois ezalaka inconscient lelo koyeba ke moto nyonso na mokili azalaka ndeko ya entité moko songolo moto mosusu alingaka moto mosusu alingaka mali obolobaka mopepe moto mosusu alingaka mai tro makambo oyo normalement basola yango ya kobatama mais j'ai pas le choix naloba ngo mpo mwa moto ya bato efungwama omona moto mosusu asupportaka chaleur te do moto akokaka yango te ndenge toza mikolo boye eza ya mikolo mosusu mpe kosokola mai mpe tokokaka te boye mai tro mai mabe moko amelaka mai rare ezaleli ya moto na mokili ekolakisaka moto azala to nano azala te epuis ezaleli ya moko mutu ekolakisaka moto amaîtrize entité nini est-ce que amaîtrize mai amaîtrize moto amaîtrize mopepe to mpe amaîtrize mabele sikoyo esalamaka ndenge nini après soki oye lokola moto soki okufi okosamba avant oya lokola mopepe okoya lisusu deuxième fois après deuxième tour okosamba lisusu okoya lisusu troisième fois donc moto ayaka na mokili 4 fois eza différent réincarnation na résurrection eza très différent réincarnation lobi ezali même esprit mais nzoto mosusu yango asalamaka ndenge nini moto abotami ti akufi nsima ya mikolo molimo na ye ebotami lisusu sotuni otali na bible bayekoli ya yesu batuni yesu akolo jo oyo aveugle oyo lisumu na ye to ya bakoko na ye yango monaka bible quelque part bakomi malédiction elemaka ntina 4e génération donc malédiction ekolanda ye na elema ya moto elema ya mopepe elema ya mai na elema ya mabele
bénédiction pe la ndaka bongo na bénédiction et la ndengana différence il y a réincarnation na résurrection et ça place nini réincarnation c'est le même esprit na nzoto mosusu mais résurrection c'est le kaka nzoto na yo mais esprit mosusu na bandeli résurrection c'est le kaka même corps mais esprit mosusu yango to mona kana biso soki moto akufi pe ya lamuki souvent te mona ka bataba ko na bambikudi ata ezalaki na comportement mosusu soki moto akufi ya lamuki mbala komi ko mona akomi ko sakola nabite makambo na oloba soki eza lokuta c'est ça la résurrection donc soki moto asekwi nzoto kundaki te nzoto ekufaki ezongi na bomoi yeba ete a changé esprit makambo loba bato ba expérimenter yango bazali ba changer esprit mokoto so na kuku na ko expliquer pour ani ba changer esprit abo pour ani esprit yaki et puis mutakufi les sous esprit monsieur yé yango nde résurrection réincarnation même esprit nzoto mususu résurrection nzoto ka yango esprit mususu tala malamu soki moto akufi pe alamuki akomaka moto mosusu mba moso akomi kosakola mba moso akomi komona sikoyo soki moto aovivre na mokili na suka ya vie ya moto na suka ya vie ya chaque entité nabaki moto asambaka mpona nini ekomama boye nyonso oyo tosalaka na se efutamaka kaka awa na se nzoka nde lifelo oyo toyokaka eza bakode na paradiso oyo toyokaka eza bakode eza likolo bandeko na ngai paradiso mpe lifelo eza awa na mabele tous ces pays ici-bas soki osali malamu okufi ntango okoya kozonga okoya soit na paradis soit na enfer ndenge toovivre na mokili boye tozala bato baovivre paradiso na bakishasa awa eza na bato bana kati ya paradis na kishasa oyo eza mpe na bato baza na kati ya lifelo na kishasa awa yango tebisaka bino bamokili nyonso ezalaka esika moko mikili nyonso premier monde deuxième troisième ainsi de suite mikili nyonso ekangama nde esika moko moto abikaka paradiso ndenge nini paradiso moto abikaka yango ndenge nini eza na bana moko babotamaka na bato moko babunda na mokili moto abundi na mokili akomi na mbongo ebele aye kobota mwana wana kobotama banda ebandela bomoi na ye ntango mosusu kino suka ayebi ne mpe pasi te moto wana azobika wapi paradiso lifelo me eza na bana mosusu mpe tobotamaka banda mwana botami na vi na ye ti okende kokola vi ya pasi kaka oye kobuka oyo osalaki yango ntango oza na bomoi ndeko bongisa bizaleli zaba kuzinga yeba ba principe ya mokili éviter bambuma oyo ebotaka yango moko yebotisa nde bambuma ya molimo ya malamu lobi nango koya paradiso ezala bandeko ebele baza na paradiso mais baya lifelo nde tolekaka kaka ebele mpona loya nature mabe nde alekaka lifelo toleki ebele mais ndenge tozobika na lifelo boye elobaka ata prophète tozala système ya lifelo moto ezopela tellement trop metoko ezika te ndenge oza na lifelo soki osali milende okomata ntango okoya na paradiso bakosaka biso te tosala bolamu mpo tokende likolo oke kosala nini na likolo eza na moto akenda likolo te bible ekomi boye esekoli ya yesu asekwi na nzoto oyo te asekwi na molimo elingi kolobaka nzoto na ye kunda
Bible ekomaki susu nani Eli amati Élisée a diembeli Elias amati na char de feu akela mboko akenda kokufa na tension likolo bakendaka te ndeko na nga likolo bakendaka te po nini po baelema oyo esalaka nzoto ya motu eza baelema oyo efandaka na se mpe emononoko te emonanaka mikolo ya ntango na kolobela sio basirene bato bokomprendre ke babangisaka biso biloko wana pour rien kaka par rapport ya baentité par rapport ya baélément de la nature eza na bato oyo bamaîtrisaka mai bato oyo bamaîtrisaka mai mpe bautala mai mpe bafandaka na mai nde bazalaka na lopele ezalaka kaka ya mwasi te ya mobali mpe aza ya babebe bazalaka nde omona bayo bafandaka mpe na zamba nde omona bayo bafandaka mpe na mopepe yango omoni bakosaka biso ke baange bazalaka na mapapu nzoka nde eza na bato oyo bautaki na entité ya mopepe bauta na entité ya mopepe mpe bazalaka na mopepe me balataka bazalaka mpe na mapapu landimi me baange te ange eza motu mosusu donc na ngai mateya oyo ezosenga biso vraiment beaucoup de moyens vraiment beaucoup de moyens oyo ezosenga moto na moto oyo mbataka musicien moto na moto akata eteni na ye pour que mateya ekoma na bakushe nyonso ngai kaka nde na kosala yango te eza moto nyonso oyo asepeli eza moto nyonso oyo asepeli nalobi différence ya réincarnation na résurrection eza nini réincarnation ezali même esprit na nzoto mosusu na corps mosusu résurrection ezali même corps na esprit mosusu na kati nango lisumu eza te po eza biemba mosusu baboyaka réincarnation ezalaka te mais bazoboya réincarnation mais bazondimaka malédiction eyaka ntina 4e génération alors pour malédiction eyaki na 4e génération il faut ezalaka moto wana ndenge tobaki moto na mokili aza éternel oza éternel soki oza te bana bakozala soki bana baza te bana ya bana yo bakozala na mokili oyo mokili ekotikala kokufa teke bato basili bakombi mokili ayebasa asu bato mosusu ya sika ekozala jamais awa sikoyo bandeko mpona kosukisa nazopesa bino quelques versets de la Bible oyo eza koappuye réincarnation et la résurrection. Botanga Matthieu 25, 46. Botanga Philippiens 1, 21 à 23. Botanga Luc 16, 19, 31. Botanga 2 Corinthiens 5, 8. Nabandeli. Namatali réincarnation pe résurrection. Botanga mukada oyo na Bible. Botanga Matthieu 25, 46. Botanga Philippiens 1, 21 à 3. Botanga Luc 16, 19 à 31. Penasuka. Botanga 2 Corinthiens 5, 8. Ezalaki ngai ndeko na bino yabe. Lelo di moins na sengi misolo penza po makambo yo ekota na bakwe nyonso ya mboka na biso. Misolo ngo eze epai na yo. Soki emimoni ezalaki ngai ndeko na bino yabe na masolo ya nzoka nde tomona nimba ya mosusu botikala malamu.